breaking news basango ya Congo na bandako na bino ezali tango oyo tozalaka en direct na Sentinelle TV kolanda basango ya Congo avec Proverbe 30-30 les messagers de la bonne nouvelle mingi bayebinga na kombo ya Didier Formé amalaka kala oyo lelo akoma messager de la bonne nouvelle amemela bino basango ya Congo la bonne nouvelle pe tozalaka wana mpona masolo ya mboka lo na ntongo ya lelo tozoyela bino sango ke Etienne Tshisekedi auti kobeta na mesa Félix Tshisekedi plutôt auti kobeta na mesa ke ebembe to corps ya le président élu docteur Etienne Tshisekedi oyo ifale ekene Kinshasa le 11 ba canceller yango do ba annuler yango tout simplement parce que ba combattant na Kinshasa ba siliki mabe balobi ete Kabila aza illégitime aza illégal asinaki bakor il faut respecter yango et Tshisekedi atikeli biso nini monene legacy to nini babenga ngoni héritage monene ezali témoignage wana ezali bakor wana ekota en vigueur et avant bakunda il faut bakor wana monana pe lisusu tomoni mauvaise foi ya bato ya PPRD parce que rassemblement to IDPS basenaki 3 places pour bakunda Tshisekedi même na kati ya permanence bango baboido elaksi mauvaise foi bazo tchola ebemba Tshisekedi et pourtant Tshisekedi muta sauvaki bango population et boyaki Tshisekedi aki ngo dialoguer na ba Rwandais parce que mboka eza sous l'occupation ce qui mboka eza sous l'occupation balobelaka lisusu dialogue te balobelaka pe ba élection te mais balobaka nano ko bengana ba ennemi après ba congolais bango na bango baki ko solola mais papa na biso Etienne Tshisekedi asalaki ndenge akoki kosala lelo oyo bozana ba preuve boyebi ke ba utilisaki katoto katebe batie les poisons na ba médecin Tshisekedi po bazala ba complice ya koboma Tshisekedi po bapanza opposition oyo eza na kati ya rassemblement alors ba combattant balobi ezali ndenge wana Tshisekedi ebembene ko ya ngulu te pe bakoki kokunda ye na Gombe te donc ata kisa kimbuta ndenge azosala mausolée wana ezali ndenge ya kotiola ezana ndenge malamu te parce que ba congolais balingi Tshisekedi bakunde place moko oyo eza public ezana place ya kobatama te puis qu'est-ce que ça fait soki bakundi ye place oyo bandeko basengi parce que Tshisekedi a travaillé mingi azala 3 fois premier ministre a occupé ba poste ebele à Congo et puis asala guerre monene ya kokundana Mobutu po ete ba parti politique ebotama alors eza mabete so ba rendre hommage eza kokundana bango mutu alors so bato bakomo boya même ko rendre hommage na mutu fo bakunda ezali na mauvaise obabenga ngo bazana mayele te bazana mite ya mabe alors batabongo esengeli te toyoka bango tolanda dictat na bango alors mwana ya Tshisekedi na kombo Félix Tshisekedi a boyi ebembe kenedo ba annuler ba canceller ebembe okita sur les 11 te so total bien Semko ezali bongo kolanda dictat ya Kabila ezoko aider Kabila et pourtant Kabila aza sans mandat nesilaki le 19 décembre akoki susu kopona premier ministre te aza na droit ya kopona premier ministre te biso rassemblement il faut to pesa ye premier ministre pour ye aza susu na droit te aza illégal yango bakor wana ndenge comme c'est légitime alors aza na droit ko imposer biso te mais to kamwe makambo baluki ye mutu azali ko bondela siko communauté ba bondela ye yango ba combattant na Kinshasa ba décider ebemba Tshisekedi ekende te pe ba canceller ekokende te et puis famille pe fuba ye ba ke Tshisekedi azali lisusu membre ya famille na bango te Tshisekedi azali patrimoine congolais kokunda Tshisekedi makamule nyo surtout eza sikoyo peuple congolais mutazu ebembe wana parce que tomoni ba Rwandais occupant bazali neti kosala neti kotiola mutu oyo azali symbole mobimba ya démocratie na Congo peu importe oyo nyo surtout bato bakoloba mpona ye mais na miso ba congolais azali bongo pro mutu monene oyo ya Congo awa nazo kokende ko répondre l'aventurier pe l'envoûté ya Tchatumba moi je crois que Tchatumba aza mutu ba combattant oyo ba betaka bien te normalement logiquement parlant Tchatumba soka zaki éduqué soka zaki na bonzambe na kati ne même 1% aza 63 koleka sa ba vidéo te
parce que aza le pasteur otomonaki bolumbu na ba vidéo aza le pasteur oyo azolakisa bosoni ya kipasteur mpe lelo oyo azosala ba déclaration moko akolobaki baluba baprofite te na Tshisekedi justement Tshisekedi azalaki susu moluba te akomaki panafricain mpe akomaki nationaliste donc yo Tchatumba ozokanisa Tshisekedi déjà grâce à Tshisekedi nde balongoli yo kananga oyo komona lelo na Belgique mpe ozokotaka bamabala na France par-ci par là mpe eza na bato bazokontinue kobengako pasteur ozoleka kokumisa un envoûté lokola Kagame un envoûté lokola kisa Vitalo Kamerere oyo azali bongo un agent ya service ya Rwandais mpe ozokumisa Moïse Katumbi na Katoto oyo bazali bongo batraître baagent ya Paul Kagame bao bazoluka kodétruire Congo. Voilà monsieur, il faut luka délivrance et puis nayebi te pourquoi babengako pasteur parce que mpo na nga oza un aventurier normalement ndenge ngeleka kufa Tchatumba yo fozwa groupe folklorique ya ngeleka okontinue kimuluba na bango jouer rôle ya ngeleka très bien récupérer ba théâtre kobina makambo nyonso to ya ngeleka très bien parce que namoni mpe olobaka chiluba bien donc kende kozwa groupe folklorique ya ngeleka continuer nango et puis na bato batunaki ba question je ne crois pas que na Congo ya lobby bajara bato lokola ba Élysée bajara bato lokola ba Tchatumba baza susu na droit ya koloba ni na kombo ya Yesu ni na kombo ya Congo parce que bino Élysée Tchatumba boza ndenge moko na Gabriel Mokia boa maele mukuse et puis faut la délivrance alors na kamwe ke yo ke no loba makambo nyusto lobi sur Tshisekedi et pourtant Tshisekedi a travaillé trop le fait que na gouvernement na ya tchaki molubate et l'axi kazali nationaliste peu importe berrer nae oya sala peut-être biso zaiba la mike peut-être na sa mubuto eba kite le loto zo mona ba vidéo ba lettres zobima wana histoire ekojige na nzambe me mutu soka kufi ba krashaka sûrement on a été surtout que soka zaki utile pour na Congo et puis pour na mboka. Alors tous en basango awa oyo na okeno tangela binango ezali préparé awa balobi boye un nouveau rapport de l'ONU accablant pour le criminel rwandais Kabila et ses mercenaires. Un document rendu public le 1er mars au Bureau congolais des Nations Unies aux droits de l'homme revient sur le massacre de Kabila, sur le massacre du 19 septembre 2016, de ce qui s'est passé le 19 décembre 2016 et de ce qui s'est passé en 2017 à Kananga, à Kimpese, au Katanga et à l'est des pays Rubero et Beni. Le massacre de Katanga, Bakongo, Katanga, Kinshasa, mais une question persiste. Pourquoi Kabila n'est pas traduit à la CPI? Lelo Oyo, Batwa Oni, bayebiso ba information koleka kutu oyo ngwanda ko sakaza na ba information. Mais sikoyo, bozana ba preuve nyonso te Kabila zo massacrer ba Congolais. Une question que toutes les Congolais, que toutes les couches congolaises posent est pourquoi Kabila n'est pas traduit à la CPI? Jean-Pierre Mbemba a ça la erreur. Il a accepté l'inacceptable. Mais Jean-Pierre Mbemba n'a pas tué des Congolais. Jean-Pierre Mbemba n'a pas massacré des gens. Mais Jean-Pierre Mbemba se retrouve dans ces pays. Et pourquoi Kabila Oyo, bozali na record na ye, banda tingi tingi, tilelo ça fait plus de 20 ans, il y a ba tuerie à Sali, ba massacre à Sali, bozo kende ba rapport, ba condamnation, à quand le jugement, à quand l'arrestation. Et puis, ce qui est regrettable, au-dessus de tout, Barotika Kabila va suspendre général, va suspendre colonel, va suspendre ministre tel, et pourtant, Moutou Azak au chef d'orchestre, c'est Kabila, yende za metteur en scène, yende atie ba tension, yaba foyer ba tension na partout, pour mboka ezala ingouvernable, azobo sanaki ezolaksaki, ezolaksaki ba limitation na ye, ezolaksaki a échoué lamentablement, ezolaksaki azali kokoka ko gouverner te. Mais azo continue kozala président ko défier ba Congolais to éviter pour na raisonner. Alors ezali mamingi. Kabila n'est pas traduit dans ces pays, nous ne savons pas. Nous avons besoin des hommes qui communiquent, qui informent et qui contribuent en donnant des pistes et des solutions.
et non des larrons qui passent tout leur temps à vilipender les autres. Les sous-hommes parlent de futilité, critiques, mais ne donnent jamais de solutions comme le vieil hibou Honoré Nwanda. Il est tout le temps là, tout bas trop, sala mouké, ara na solution te, mais il se fait passer pour le père de la résistance, et pourtant na terrain à ça la résistance de mon côté. Mais les hommes parlent, ils apportent des idées, ils créent et ils amènent des performances, donnent des solutions. Toza na posa ya bato yo bazo ya koloba mingi te lokola ba vieux Terminator, koloba mingi te lokola bato tout bazo sala ba vidéo lokuta, mais toza na posa ya bato oyo bazo na ba solution pour na libérer mboka. Les foyers de tension partout en RDC prouvent l'incompétence de ces ex-aides de camp de Berebe, le monsieur Kabila, l'ancien taximan de Dar es Salaam, devenu président par les circonstances de force occulte. C'est-à-dire que la tension oyo nyonso tozomona, guerre na Est, guerre na Kinshasa, guerre na Bas-Congo, massacre oyo basali na Katanga, na Kananga bazokosa kezali manœuvre militaire tout na bana baobima mitsopo chez Chirek. Félicitations na musala ozosala. Donc Chirek Ndoundu, félicitations. Autour d'une question de l'obina mitsopo o ezobima libanda, est-ce que ezali peka ba montage? Alors ezali mawamingi de mawamingi. Likambo mosusu ya grave, likambo ekomi ko monter Congolais na yebite bozanga esprit, bozali mayele mukuse, bata mayele bazebele mais ba o bazo kala ba vidéo ba mayele mukuse. Pourquoi tout le temps bozo kansaki Moïse Katumbi ndaza solution? Mais c'est comme ça Moïse Katumbi aza de nationalité nini? Parce que Moïse Katumbi papa na yaza juif, maman na yaza zambien. Et Moïse Katumbi azali petit à confiance à Paul Kagame. Azo lukakaka koya na Congo ko continuer œuvre au Kabila salaki ko protéger ba criminels, ko balkaniser Congo, ko yiba ba richesse na biso. C'est que bino bokomo ko kumisa on dirait yenda za l'homme ya providence. On dirait yenda ya pe sa solution. Eza mawa mingi na Congolais nyonso azo kanisa ke Moïse Katumbi azali libérateur, Moïse Katumbi aza moto na Nzambe, Moïse Katumbi azali moto oyo aza Congolais akoya ko aider biso. Mawana bino na utai ko yebisa bino bozo kumisa katete katobo soki katebe soki kanani azabo teka makayabo me bo yebisa nga soko ke na ba Congo okokuta ba bank oyo bato ya ba Congo batonga bato ya kimbangiste batonga soko ke na Kasai okokuta ba Kansebu. Boyebisa ngai building nini o eza na kombo akatete katebo. Boyebisa ngai avion nini eza na kombo na ye. Boyebisa ngai immeuble nini ezali na Congo wana ya ye. C'est un vendeur des armes. Soka za na mbongo ekokuka 1 million te. Mais tala bali ba kosa bino na ndenge ba sombi ba journaliste, ndenge ba sombi presse, ba sa la publicité na ye, lokola comme si ye apesa ba solution na Angola. Ba immeuble wana ba photo wana ba tie na Angola. Nani atongi wana eza ye te eza lokuta. Alors bo épargner nga na kombo batola mibale bazali ba solution te, bazali ba ani ya Kabila ba criminel ba to futo kanga bango to juger bango parce que bazo travailler na Kabila. Donc je crois que yokani IDPS esengeli babatela Félix bien pour soki bokebite ako subir même sort na Cameroun. Pe akoki kozwa pe poison net ndenge babumaki papa na ye. Batu tout l'air bokendaki dialogue ya Kodjo na kantiati bayibayika ke Cameroun mutobima premier ministre. Mais na suka nango badi banga l'aventurier, le malchanceux azana libaka la ezolanda ye, badi banga foza ba lokaye mukola botama po comment yo koza premier ministre ozo contrôler le côté tant bati au premier ministre dollar et mati tant bati au premier ministre ba massacrer na mboka na yo moko ba massacrer ozu avion ngo ke kuna ba beti masasi ba lobo kenete il faut za na libaka la. Alors lukata bangunza po bolinga ba pasteur te lukata bangunza ya ba Congo ba sokolo mai parce que za na libabe ngana ko ni mateke na za premier ministre
et na mboka na nga na kwilu na bulungu na kikwiti bazoboma nga na oloba eloko moko te navandi kimia mpo na rôle ya premier ministre d'ailleurs mpe ozocontrôle ate eloko moko te donc honte mpo na yo banglais babaka shame on you shame on you faux premier ministre. Alors tolobi ete bato bazelaki Vitalo akoma ministre mais komaki l'aventurier au baloka badi banganda akomi nini. Le même scénario pourrait se reproduire talatina présence ya Katebe Katoto na Kini. Même scénario oyo bino to bozo kanisa Félix Tshisekedi mutaoza premier ministre papa na tika ikombo rassemblement batiki kombo basali bo mais Kabila sa laxi bino ke alingi na ye Félix comme premier ministre te pourtant Kabila a na droit ya kopona te boko no yebsanga sur quel miracle Kabila azo kozwa po apona premier ministre pourtant aza na ngote aza na droit na te po aza fin mandat aza illégitime aza illégal pe c'est un criminel oyo oni eza na ba rapport ebele pona ye pe oyo ministre ya affaires étrangères et affaires africaines anglais alobi fo ba bengana ye ndenge ba benganaki ya Jammeh na Niger. Donc biso suko ba congolais ya monde entier to telemela likambo ya ba crime na ye ya ba massacre na ye po ba bengana ye parce que ba corps wana ekomi ndoto ya baba ekosimba te à moins que nzambe to ebemba Tshisekedi ekita na Kinshasa po ebemba Tshisekedi ekosala blague ekosala dernier miracle ekiti na Kinshasa ebengani bokonzi ya Kabila na occupation nyonso yango moni bazobanga po ebemba wana ekita. Alors Ngwanda tuba trop sala muke na place obetaka ba masolo ya résistance ya ko distraire bato na ba révélation na yo oyo koma lokola sport favori na yo na mboka bazoboma na mboka bazo critiquer na mboka bazo botola so mabele. Alors biso esengeli na yo Ngwanda o banda résistance à solo pour bato bandi makoza mobali ya solo et puis calamité au kufa je crois que aussi ko kisi pe ba 80 quelques ndé onzawana siko ko libérer mboka mukoni. Alors tika makelele kota na mulongo parce que bomoni ba aventure ni mwana nsemi azali na ya aventurier azo jouer chez Kabila na batu tout bazo kumisa yebo luka délivrance parce que ne mwana nsemi ti lelo ye mutalobaki a ko frapper 3 semaines ekoki azo frapper te pe akomi ko senga mai na biloko kolia na oni siko a ko frapper mu koloni pe abomisi bato ya bundu dia Congo pona nini soki azaki na posa ya lisolo ya mbongo Kabila za camarade na ye Kabila baliaka ne bamelaka na ye muto asalaki masolo koleka partout ko bundela Kabila po bakse 3e mandat il y a 3 ans et comment akokendo koma ennemi ya Kabila bino mo bomoni lelo oyo 3 semaines eleki ye wana vandi na ndako na butu bazopesa biloko olia na moi azobelela gazangi mbongo azangi biloko olia akomi kolela oni ekendo kobimisa ye siko akofrape mukoloni nangonga oyo na place bino bolela ba élection parce que déjà 3 mois ekei totikali siko na 9 mois ezokende lentement sûrement se dessiner que l'élection na 2017 osalama te parce que nangonga oyo Corneille Nanga azo ko enrôler ba Rwandais ebele baza enrôler lokola ba Congolais to éviter pour quelle raison pe lisusu bino mo bozo mona ke mboka tango ezali na occupation pe bazo kotsa ba Rwandais oyo baza lokola ba réfugiés esengeli to lobela na masolo ya occupation ko bengana ba soldats nyonso tout parce que ministre gabonais lobi guerre mondiale à l'échelle régionale les osalama na Congo avec plus de 54 armées et plus de 18 millions de morts ba congolais bazo velo monter to banana no ko bengana ba occupants to banana no ko statuer sur ba réfugiés au bazo et la biso ya étranger oyo bazo ya ko massacrer ko boma pe ko zo nationalité na biso nanko après d'être na élection grand problème tous en wana. Donc breaking news à l'élo qui était quand l'injustice devient une loi la révolte devient un devoir et c'est ngana biso toyeba ke Kabila azata na volonté politique mo côté ya kotia kimia
Petolobaki yango aussi longtemps Kabila ozala président na Congo. Aussi longtemps Kabila ozala vivant na Congo, il y a des vrais problèmes à Congo pour azolinga Congo qui est libosoté. Nzamba batela, nzamba zanabino, ezalaki basangwa Congo, kola kola mkiza activité, journée malam, nzamba nanga batela bino. Tout le monde a un sous lobby pour l'émission sous. Merci. Bye.